cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit. Nabalandino sur la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Boyoki châtie la Star Azolo ba un peu à kolemba un peu à mawa parce que tozana mawa balobi kolela na batu oyo baza kolela. Déjà j'ai dit mes condoléances à la grande famille oyo babungisi maman na bango, mémé na bango, mémé Louise oyo aza déjà na simananga bozomo na esika nini to bungisa kiye oyo akufa ki lelo ezali jour oyo tozo sala lever du corps na ye toza liboso ya église et si quand nous tozo repesa un dernier hommage na ye. Quant à moi je dis mes condoléances à la grande famille au bazape di banda mboka na musika kuna na moni maman Reta Kalema on a payé mes condoléances pour la rebungisa maman na ye et maman Marie France Kalema pe abungisi maman na ye kuna na kati ya France na Belgique na payé pe ba mes condoléances à toute la famille toza awa na église to ko assister ndenge nini oyo cérémonie à église ko leka et puis to ko continuer to ko sala descendre sur terrain toye ba maman na biso mémé na biso akufaki na nini parce que ezalaki agressé na bakulu na o balo bakulu na mboka na biso oyo triste mawa oyo lelo tozali ko kabola mawana libota mobima tozala pe kuna descendre sur terrain na place nini oyo bako exposer koko na biso qu'est-ce qui s'est passé et salamaki ndenge nini o lelo koko na biso ya 87 ans atika biso na liwa ya pasi boye liwa ya bakulu na toyebite ba welelaki nini bakotaki ndenge nini na kati ndaku tokoye bango na lisungi ya mon cameraman nanga Aris là tozokota déjà na kati parce que messe na biso esili ko banda to ça la dernière hommage na mémé na biso Louise. Okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo bolama wa mokonzi wa biso Yesu Kristu bolengi wa Nzambe tata pe mwendeko belimo santo bozala na bino banso bandeko tosangani awa koya kobonzela Nzambe molimo ya mama biso Louise Kenawabu solo pasi ezali na motema komona te bato bakomema lisusu bomoi ya bato te bakotosa lisusu mibeko na Nzambe te Nzambe alobi koboma te pamba te Yesu Kristo asileli kosopa makila na ye mpo te biso ngai na yo tobika moto mosusu asupa makila moninga te sozo ezali pasi na motema tongaki sango ya liwa mama biso Louise mitema misokaki mpe likambo yango etindi biso tokanisa na motindo boye tozali kokende wana tokosambela mpo na ye tokosambela mpo na balibota tokosambela mpe po ya bayebanso basali likambo ya mabe Nzambe alembisa bango kasi boyeba te yo soki makila na moto ekozala lokola makila mabe makobelela vengeance epai ya Nzambe nde bandalabisa banso toyoka motema tosengi mokonzi bolimbisi bote toka mokoli ya na motema molamu lepati na mokonzi na limite na sali mabe omiso na Nzambe bakokasi bonso omiso na bino bandeko na sunoki mingi na makanisi
na loba na misala pe na botiki masimbisi mangai solo na nimite na satinabe yango wana na kokotela kono Santo Maria Banjelo na basanto paso na bino bandeko paso osambela mokonzi koyana Zambe wakasi bonso kila biso mawa alimisa masomo mabiso akaba biso komo ibalobiko mokonzi oyo kila biso mawa Kristo oyo kila biso mawa mokonzi oyo kila biso mawa Akokolikolo bandeko tosambela mokonzi Nzambe na mokasi bonso mpe wakolo Kristo andimaki kokufa mpo ya biso pesa mosaleli wayo kwize mpe na wako alongiliwa Asekwana kembo eloko na mwana wayo Oya Kristo mokonzi wa biso Obileko biso seko Menya tata na mama Pote Oumela mikolo mingi omokili Yawe Nzambe wayo apesi yo Oboma moto te Osala bokali te Oyiba te Ozala nzelele te Walokuta te omambi ma moninga Olula ndako ya moninga te Olula mwasi wa moninga te Mosali wa ye wa mobali to wa mwasi pete ngombe to punda ya ye pete to eloko ata nini ya ye te bandeko liloba ya Nzambe wana Azala penayo Sambilango lokola Santo Mateo akomi okunayo Kristo Tokotanga weteni atukomi bali na sambo Molongo atukomi sato na mibale Kila mwemu atukomi sato na mambi Boboki kubanda Tango babini bazwani na moto moko ya Sirene kombo te Simoni batindi ye na makasi ameme kuuze ya Yesu ekomi bango esika bakobengaka Golgota lokola te ekokulu bamelisi Yesu vino ngai basangisi na miga Yesu ameki yango kasi aboyi komele yango babaki ye okuruze pe bakabelani bilamba bya ye na bobeti zeke bakokisi bongo maloba maprofeta bakabelani bilamba bya ngai babeti zeke po ya molato mangai na nsima bavandi pe batikali wana po ya kokengele ye likolo ya motoma ye bakomaki ntina bakitisi ye oyo Yesu mokonzi ya Bayuda elongo na ye babaki pe bayebi banene babale okuruze moko loboko la mobali mosusu loboko la mwasi lokumu na yo balibota bana mama Louise bandeko bayebani bane basebebe motema mosantu biso banso tosangani awa boboto
Bondeko, il est vivant, il est ressuscité, qui te bétele na ino maboko. Ce gars qui n'a le pote dans le lobby pour rien. Kaga pamba boy. Maman Louise Lelo, Atika Biso, lève-toi que de Okundaye. Yesu asila kababo moinaye. Ote biso, to kundola, mibeko nzamba apesa kabiso. Balobi balakisi biso ndenge toyinga etangila yango. Sima mibeko mitali bokomisi nzambe mibeko misato wana. Nzambe atia mibeko wana na molongo. Aye kotia mobeko ya baboti. Boboto. Pona koloba te sima ya nzambe, c'est le parent d'abord. 4e commandement, memia tata na mama. Et nzambe atango koto na promesse pour nous omela na mokili. Soko memi tata na mama te kende kotanga Sira chapitre 3 okoyoka lokumu nzambe akopesa na maboti pe maloba mai maboti bazali kobimisa soko abimisi ya malamu efongoli nzela ya bomoi na yo efongoli nzela ya libota na yo soko abimisi mpe ya mabe ekangi yo blocage mpe ekoti wana kasi likolo ya maboti nzambe alobi tomema bango bongo soki bana bakomi koboma baboti moboti olobi kaka te oyo aboti yo moboti oli mpe koloba oyo azali mokolo na yo oyo azali responsable na yo soki lelo bana kisasa bakomi koboma baboti tokomituna tozali kokende wapi bayeba momaka koboma moto ebandi lelo te ebanda kala na bondeko bakala tomonaka bandeko moko balibota moko Kayin mosusu nani Abel abomi ndeko na ye nzambe atuni ye na kotanga en Genèse 4 nzambe atuni Abel atuni Kayin wapi ndeko na yo Abel Kayin alobi nani atiaki ngai kapita ya ndeko ya ngai Abel nayebi te ata obombi okoki kokosa moto ya mokili okoki kobombela moto ya mokili kasi nzambe bakosaka ye te babombelaka ye likambo te yango nzambe alobi na Kayin alobi tala nazali koyoka makila mandeko na yo Abel mazali kosenga vengeance ya de ce péché koboma makila moto wana asopani ata bato ya mokili bakosala vengeance wana te nzambe oyo apesi biso bomoi la vie humaine est sacrée tokoki kosakana na bomoi te moto moko te amipesa bomoi nzambe apesa biso bomoi ezala na ebandeli na yango te na suka na yango bomoi ya moto ezali na kati ya relation moko spéciale na nzambe pamba te euti touti epai ya nzambe tokozonga epai ya nani ya nzambe Kayin akanisaki ya kosedwane amona ete lokola na lobi boye esili nzambe alakisi ete yango wana nzambe alobi na ye tu es maudit je t'ai maudit moto akoboma bomoi ya moto ata mokili emodiri ye te nzambe akomodiri ye Kayin akobaka bitelengana mpo na mabe ya asali mabe ya mabe suka ya mabe yango nzambe atiango lokola mobeko ya mitano oboma moto te oboma moto te
Maman Louise a commis le rôle à Jésus. Babomi Yenin, Badbawele, Tamusu Biloko Naye, Tombo, Yesu, Bawela Biloko Naye, a Tozo Lamana, malgré la passe, mais le rôle à l'okoso ya Bongo, le rôle à l'okoso ya Biloko à Mokele. Bato bawele yango baye kuluka nde mbongo yesu bato baweleli baye kuluka bilamba na ye yesu bato baweleli baye nyonso wana babandi ndenge nini topesa ye masanga bololo toyeba kopalela bana baleki la vie est sacrée basakanaka na bomoi te tokoboma ata na mipanga te tokoboma pete na manzele ebele alcoolisme tabagisme komela molamba makaya makasi bavordement tout ça oyo ezali koporte atteinte à la vie est sacrée esengeli bato bayeba susu kozongisa bomoi esika na yango pamba te bomoi ya moto tokopesa yango lokumu na Nzambe mpe biso bato tozali komema yango so tomemi bomoi te loba te Nzambe oyo toyei kosambela ata tobandi ntongo te butu me toyei komema bomoi ye apesi biso te toyei komema bomoi apesi moninga te na motema mpe na monoko maye mpo oyo bakolimbisa so toyeba Kristo mpe biso tokolimbisa ata justice ya mokili ekati te justice ya Nzambe ezali me biso toyeba nde kolimbisa pamba te ye moko mokonzi alakisi biso yango oyo bawelaka biloko na ye oyo bakamataki nde toyoki sango elamu kasi na bosali bongo tozwa grâce ya Simone de Sirène boboto bato bakanisaka te ntango bakonyokola Yesu Kristu baye mpe banyokoli na Simone de Sirène. Simone de Sirène mpe akokoloba pasi boye ngai namema susu koweza moto oyo me ntango aye kotala na malamu ye asalaka Yesu Kristu akoloba ezalaki nde nzela mpe ya bobenisi mpo ya biso ezali mpe nzela ntango bakobetele lisolo ya Yesu Kristu mpo na basoda babi ale banyokoli ye kasi ye ntongo ye koyeba nsima te atongoli likambo wana moni te kokozina bimaki yaye kokoza Yesu Kristu lelo okomi na Kinshasa batata naki ndoki mama te yo moko milokaka ntango ezalaki elenge lelo osali yango na bolenge nyonso osepeli me yeba tokokoma mpe mokolo lobi okotonga libota no likolo ya nini likolo ya mabe yo osalaka bakonzi alimisa bayebanso basali likambo mabema le mépris comme ses complices ou les penseurs nyonso bayi na likambo ya mama mpe bayebi yango malana Nzambe alimbisa bango kasi oyeba te lisumu ya maboyo yango nde ekobaka epai ya Nzambe akila na ye ete ekobela epai ya Nzambe te mabe makoki kobanda kokotaka boye te so mabe yo mosantu yo Nzambe wa bokasi bonso toyembela tata Nzambe
Bandele tikana sango. Mama bandele. Mwasi akalema. Mwasi akalema. Mama na rie. Mama na rie. Mama na ndaya. Eh mama. Ah. Maman est combattante. Allez, m'arrêter. Maman l'a comme ça à 5 heures, n'a pas tout fait. Maman l'a pas aussi ma casse. Maman l'a pas aussi ma casse. Maman l'a
quitté. Voici ma case. Voici ma case. C'est ça, le côté. Maman Lisa qui n'a pas la combien le lot tout le la maman donc il va mener à Belaki tout bazolo va côté qui donc il va moins événement qui a à Belaki à côté la toujours batendeni bato côté la puisque azaki na bon normalement baba na rabango misala maman bonne na petit frère biko mokolo wana petit frère alobi ke akokende veye bakanga pompe à chaque fois même nga sonite na ye kopase weekend sonite ezaki akolala na église abandaki koyebisa biso abi ke bokanga porte mpona kozonga te omona mpe tokanye mokolo wana ayebisi bango alobi ke naza na kokende veye normalement veye azalaki na bapriere ya 3 jours nani azalaki na bapriere petit frère oyo alandi ngaso oyo avanda na mama na bonne baomisala sikoyo akei ntango akei mama batikali bango mibale na bonne ntango batikali bango mibale na bonne oyo etikali koleka en tout cas toyebi te kaka na ntongo nde bazobenga biso ke bakoteli ye na bakuluna babomi ye ntango na yo koya nakomi d'abord leo nakomi
et puis ndako na biso na botami awa na ndako nayebi ndako même ata na ndoto nayebi ndako nayebi kodéterminer chaque coin ya ndako oyo ndako oyo soki moto aza na kati akangi moto aza na libanda akoki kokota te jamais akoki kokota te kevane ke porte wana bozomona wana ezalaka kutu bloqué wana ya porte ya liboso ezalaka bloqué ça fait des années beaucoup to tia nini to décorer to bato bakota po to banda matanga to bengaki nani ajuster po ba débloquer yango to longoli porte wana donc eza ba porte mo ya makasi eza ba porte te ke bazo sa lelo ba porte moko ya temps flamand onga na botami na ye okutana siko bonne azawa bon normalement okolo ya bakangaki oyo bakangi ye bon na ndenge abimaki en tout cas ti lelo nazoyeba te ndenge nini bon wana abimi bon mama ntango nga nakomi nayebisi nga balobi ke nakuti bato batondi na bapolisi okokota te nga binakota te po wani nakoti donc namoni porte ya nzela ya mpona komata na chambre kokende na bachambre ezalaki bloqué nde tokanga Mama ebanda kunaina mutwe mama matakita kwa mwana mke ngoja ni matasha la mke watoto kusema ina ya moto chini la mkosi kwa toke prière mama na ibsa zangu be omela watako mwana mabiti nazana makasi nanga nana makasi nanga tika na sale la pola zeme makolo ikidege kuna Maman, tu prends des choses à boire, pas la bougie, elle me suce pour la bombe, la maman, Zamba bomba rabino, maman, et elle sera bougie. Maman, si on donne un respect, on se met sur bougie, on va dire maman, maman, elle est là, on s'est maman, elle est là, on s'est maman, mwana azalaki na chakele na loboko na ye kokuta chapele ebatika na loboko mama moyini abaki chapele te moyini abomi mama na chapele na loboko mama kufi martir mama kufi martir mama kufi martir nani azokisi biso boye nani apesi biso somo boyokela mobangi omawa te boyokela mobangi omawa te boyokela mobangi omawa te motika ta mokili yango moko nzambe na ye azwa ye tomonaka ndenge ni maladi ebandi te na ndenge akomi na sufra tokomisa nzambe mama nasala esengo te akanisa biso okoli okufi boye na setili na bia mama seleli mokili mama na makasi nyonso bazio mama na makasi nyonso keidango nani apominga nani apominga biso na ngai nani apominga biso na ngai nani apominga biso na ngai biso nayebi te nakotaka sukombo ya dekani biso nayebi te mama bana nayebi te mama bana nayebi te bisa mama na ngai ye mokaloba nga mpe mama na ye bisa na ngai mama bana bisa mama na ri mama na ndaya omondoko bimi na banda bloqué bimi na soutenir
Connexion de fait. Benefício para moinha que ma prima manangai.
no mugashi wele to homo tal watonye kena bu waka chunga digamba ne kena bu waka chunga tawe to mjambelo homo tal watonye dibigila mawo kwishugo zwa macham dibigila mujambelo homo tal watonye dibigila opine musuya ma chagugwelo wa wina gelenda homo abula muteba ba hulumini malamba kwaseka mwene chibingo ba hwaba bachika lono baba na wela dibigila ba fato gulubiro chom ya hukweto omungi tinyakumai ya kushika bagelera ya kumkoleka ya kushika Babiloni dibigila gena buwaka chunga ba kwenu kunyanga beli walima bukwa chibagalo japuga kai mwanyo kutaha kwa bila wenda ma wabile mugito wabile loje dibigila mawo kwechiko zuhamba jamu chitolo munyanyi wa batu mbabile kumunyanga biye munyangile muntu mo biye bagali mabule ba kali hendo mwigile munyanyi wa batu ma wabafumo mubigile wasalenu kubigile ndema mwambulile ma ile moti ya batu nanyo bigile gendo abo wakachunga wana bulu wabakulunga ile bodi ya batu ngomandi mukosa muntu chacha pako fumule mfumbule wakubika mfumbule wakumesima kenya bu wakachunga mfumbule wakatago jisi ndamutego ya kulanda ngomuyika ngomuyenda wagenda bu wakachunga kufusa mlangoi kila bu wakachunga nele mula musu wakashira nele mutonda ujambelo wakachala wantonye mulu ngomona kwesho kumitese samba ba mutela kuhinga kuchela mkega ba hala wa milolo sema chambego ba sema kuala bibile wa mwana wa tala wa toni mujambelo bibile wa tala mwe bibile malamba kwa sema mutibiwa takwe tukulele wa kwenda masemo bila kena wa toni takwe tukwetu kwa masham kena mulata kwetu kulele wa kwenda masemo kena mwaka chunga mwahulile mudolaro kena mwaka chunga baba wengine musamisha baba musamisha uko kwa bila badnya kama nubaho ba mwina geleta baba bula muteba bula wakachunga mwina to kwa masem kitolo bakwa chala waton bukulu ngondo bushimira sesh bufira ba musamba ba mutala kuhinga ndibigile mahomo bitamai ya kushika galera ya huo ndakali ya kushika mabilolo wamba yomungita ya kubai kubigila maho baba nipata tono bashika wela baba tokulu wina chop baba ndongo la mwali ya yewe kunye mutabara ya huweto ya banto mawafu ndiko sema jazz ngile musongora kupinga nando kushala le kwa kumeso ngomona songo jure wakata lufulele mama mufu imusamisha kuna shiba musamisha ngoma kala bwa ngo ngomona musamisha lufulele kala lufulele ngila ile ya mamwenda uliyo vigene wa ena hapo wakachunga ngile kilibine nyo bamukula mwani totama tubona shiventa wa jiloma mlaba kololoke tubona shiventa bawo wa kwelahash yakale de ndoma kumbe mwana kibali cyayira kibai ko kuna shiventa lara utwali kumuska mwele de ile chaza mutunda bawo ngile wa kumusamisha kulele wa musamisha umwana mukongo ari fulana lige ko musamisha nayi ngile imutalo kumwana ile jilo wa yaye baba kimajira mwani ile mwana wa mukula mwani ile kwa kuchunga baba fumo princess wamina yeton princess wakela wewe babu mujigana mutese ni mate princess wakela wewe princess wafili kwa venda kwa mmoja kwa milane baka chanda kwa mara kwa watu
Basali. Ariette ada la poto. Azate ada la poto. Bango basa la poto bango ya. Balo bike na yeba ka bango. Mais eza boy. Tuko toze ba Ariette boy. Ose pisata kaite. Na yemi bo ose pisanga. Ariette abalene. Ariette. Ariette abalene. Ariette. Ariette abalene. Obongo wai mema. Ariette abalene. Ozana poto oza awate. Ariette abalene. Papa ozana mana suisa. Ariette abalene. Ozana mana suisa teleza mana suisa. Ariette abalene. Na bana na yo oyoko ka bana yo ba ka Ariette abalene. Ariette na Kristo bana yo ba yo ka lingal. Sabango que tal mundo shambo que ya me na ria. Foi mundo shambo que beno ezo peto ba ria. Wale asisi teleza wale asisi kuna. Ajoye ngana sana kesha sawa. Ajoye mama na yo nale la mama na yo pie. Aliente asolo mwana mtetele teleza kunya na Teresa kwa mema kwa mbele mbele. Kwa na jana binya sim, tetra Teresa kwa. Kwa ta kwa Teresa kwa mema kwa mbele mbele Ariette. Nenda wan. Nenda wan. Ariette. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!